kapende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Mardi, à la bonne bien merci pour vous pour la télévision pour la colonne info la journal il y a pour la peuple tout font la journal à l'Assemblée nationale pour l'ancien qui est honorable député national bazaki na séance plénière au colonel lundi 6 novembre na Bokambemi président Christophe Mbosoko Diawa Pepai ba déclarer que recevable deux projets alors héritier mon opinion après nos bas détails. Na plénière ya lundi, ba honorable député ba examiner qui deux projets ya loi ya liboso ezali bongo ya kolobela organisation fonctionnement ya ba service public ya pouvoir central ya ba province ya ba entité territoriale décentralisée ya mibale ezala ki bongo pour na statut ya ba agent ya carrière pe ba service public ya l'état. Plénière ezala ki dirigé et pa ya Christophe Mbosonko Diampwanga président ya Assemblée nationale ye amatisaki nanu na perchoir Jean-Pierre Liaou vice premier ministre oyo azali kotala makambo ya fonction publique pour na représenter la représentation nationale économie ya texte ya loi oyo pour na essentiel VPM oyo azali kotala makambo ya fonction publique anotaki que projet ya mobeko oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi organique numéro 16/001 ya le 3 mai 2016 ezali ko fixer organisation pe fonctionnement ya ba service public ya pouvoir central ya ba province pe ya ba entité territoriale décentralisée ezali ko viser na ngambo mosusu ko corriger ba écueil pe oyo ezala ki déceler na disposition ya kala pe ko tia cohérence na mobeko oyo natina wana ba avancer ebele ezalaki bongo komonisama na mobeko oyo pe bato ebele balekaki pona kopesa makanisi na bango par rapport ya mobeko oyo lokola député Daniel Mbau atalaki ke oyo ezali ko poser problème ezali de concentration pe na ngambo na ye député Likenka Songo amonaki ke mobeko oyo esengelaki ya accompagner ba ezala accompagner ba mesures d'application boye makanisi ya ndenge na ndenge epesamaki na suka ya débat oyo ezalaki makasi vice premier ministre en charge de la fonction publique a sollicité 30 minutes pour na ko rencontrer ba préoccupation nyonso oyo ezalaki soulever na plénière bongo na suka ba projet ya mobeko nyonso oyo mibale ezalaki déclaré recevable pe etindamaki na commission PAJ oyo azana délai ya 48 heures pour na komema ba projet ya loi oyo na plénière. Tobeta bongo masolo ya rapporteur adjoint ya CENI Paul Moindo o a clôturé qui amphithéâtre ya William Bout niveau 2 ya cascade ya formation ya ba membre ya bureau ya vote ya dépouillement pe ya ba membre ya ba centre local nga koloba ya compilation ya ba résultat Stéphane Skande ya pesibino ba détail. Secrétaire exécutif provincial ya Kinshasa Sep na Mokuse Nicole Chibola a assuré suivi ya session oyo au plan local boyi ezali bongo pour na ko permettre na 145 facilitateurs experts ya CENI bayeba na kozwa na maboko 1364 participants parmi bango ba formateurs électoraux nationaux. Total, il y a 232 et 642 formateurs électoraux provinciaux, bah membres et secrétariat exécutif provinciaux 185, péba chef d'antenne 306 Mobimba. Alobi ACP que objectif ezala qui a signé pour la cascade de formation oyo eye banako tambola na ensemble ya 26 provinces yango ezala qui atteint et ezali destiné pour na ko préparer ba membres ya ba bureau ya vote pe ya ba dépouillement et longo na ba centre locaux ya compilation ya ba résultats 10 jours mokoka bango bazala ki bongo bien outillé pour na ko répondre na ba antenne nyonso ya CENI pour na ko za ba nouvelle capacité oyo ko sala ke ba e banako transmettre pa ya ba mususu pour na
na ko gagner Paris à organiser 4e cycle électoral ndenge ezali bongo envisagé le 20 décembre 2023. Évaluation oyo et pesi satisfaction pe makambo nyonso to ba matière ezalaki bongo assimilé. Bosimba kena ngambo na ye makambo nyonso etamboli malamu po na supervision et pesi bongo ba aptitude nyonso oyo bato baibi na kozwa pour la formation oyo. Ndenge secrétaire exécutif ya Kinshasa Atalifi alobi esengeli siko ko jouer rôle pour na ko remplir mission oyo seni azali kozela epai na bino. Bosimba kena bokambemi ya président Denis Kadima oyo azali kozwa vraiment na motema tâche oyo epesameli bino à travers formation oyo bouti kozwa. Ndenge Paul Muindo Mulemberi abakisaki epai ya bato bauti kozwa formation pe abakisaki lisusu ke tozali ko pusana na objectif oyo ezalaki fixé pour na organiser l'élection moko na ndenge ya malamu le 20 décembre ezali koya sur le plan logistique déploiement ya bakits électoraux ezali ko salema pe ezali ko koba ba équipe nyonso bazali déjà na terrain pour na ko préparer makambo oyo na ngambo na ye ba participant na formation oyo na mongongo ya moko na bango balobi ba sepeli makasi na qualité ya ba matière oyo ezalaki dispensé pe ba remercier management ya seni elongo na ba superviseur pe ba facilitateur nyonso oyo ba accompagnaki bango pendant 10 jours boye batalisaki ba différentes interactions oyo nyonso et permettre bango bayeba na koyeba malamu ba procédure na nzela ya ba support oyo etamaki na disposition na bango pour na ko assimiler ba matière oyo ezali prévu na ndenge ya malamu batikali siko na ngambo na bango bayeba na kolandela pe kosala malamu ba tâche oyo epesameli bango pona aboutissement ere ya mission oyo epesameli bango. Kaka la masolo o etali rapporteur adjoint ya Seni mwana mboka Paul Moïndo Bobaki ya clôturaki la maison des élections et séance d'échange et longo na délégation au Conseil national de la jeunesse au kumama qui est pas président nango William Mukambila. Stéphane Kande une fois de plus ce reportage. Ezalaki na présence ya ba partenaires techniques et financiers ya centrale électorale boye fondation internationale pour na système électoraux IFES na mokuse institut républicain international pe ba différents facilitateurs ba jeunes oyo bazali outillé na rôle ya témoin observateur pe ba journaliste oyo bazui ba connaissance pour na ba innovation ebele na loi électorale. Ezalaki moment ya échange oyo esalemaki pour na ko éclairer ba participants balobi bouti na ba 26 provinces bo utiliser ba voix nyonso pona kokoma na Kinshasa ebele kati na bino ba uti ba ye na avion misusu ba ye na ba train pe na ba bateau tango bo formula qui demande oyo boy bana kozala formé pambate tulobela ki epai ya président ya Seni pe a se montra ki réceptif pour na ko répondre positivement na demande oyo boy tozana misolo mingi te pour na ko pesa na bino kasi kaka information oyo ezali capital pour na oyo etali démocratie na mboka na biso soki lobi mboka ekozala diriger esengeli ko se sentir fier ke bokozala parmi bato oyo bakoki pe ko diriger mboka wana ezalaki bongo maloba ya Paul Moïndo Mulemberi epai ya ba jeune oyo bakomaki epa na ye encourager ba jeune oyo baye na ko garder ba connaissance nyonso oyo bango bazui pe ba pesa ba message bisika nyonso bango bakozala na ba province nyonso ya République démocratique du Congo à travers bango oyo nyonso bango bayoki epai ya Seni bosimba ke avant William Mukambila na kombo ya ba jeune nyonso ya République démocratique du Congo a promettre ko accompagner davantage processus électoral oyo pour na élection libre transparente et démocratique oyo ezali prévu le 20 décembre 2023 na ndenge calendrier électoral etalisaki na ngambo mososo Samuel Fokam conseiller électoral na kati ya IFES pe ba partenaire technique nyonso ya Seni ba souligner accompagnement ya structure pe organisation ya élection eye bana kosalema na ndenge ya malamu pambate ezali domaine ya souveraineté. Honorable Florent Lebe Mupia solo la ki weekend de kina base na ye ya Matonge pe ya Kimbangu kuna na commune Kalamu pa wapi ba bete ki ba solo ya ba enjeu de leur Stéphane Skande héritier mapinem de Mendolongwanza. Funa ya ye nyonso na maboko na ye alembaka te kozala pembeni ya population o ba pesa confiance conscientisation de conscientisation mateya ya koyeba mosala o bango bazali kosala. Honorable Florent Lebe Mupia mur ya lamentation ya bana funa azali kokoba masolo na ye na base na ye tu oyo ezalaki bongo
quartier Matungi na commune ya Kalamu epo wapi ba développer ki na uitali rôle ya moko na moko ya institution ya Sénat, Assemblée nationale pe bongo na bongo lokola molobeli ya solo honorable Florent Lebe Mupia atiaki litoi na ye pona koyoka mituna nyonso oyo batunaki ye mokonzi ya solo azalaka toujours pembeni ya population na ye oyo bapesaki ye confiance après koyoka bango bazwaki ba réponse et explication pe ba éclaircissement na mituna na bango honorable Florent na Bible na biso ba ben constitution même ata ba yebi que constitution ezali mais ba yebi importance nango te ba yebi vraiment valeur nango te. C'est comme ça le on a les boli bango ba sepeli mingi et ngai pe na ta content ba mate échange entre ngai na bango et l'équipe malam ba yebi quand même que mkozambuka alingi biso mingi on ta tie gratuité il y a kela sabana et puis na maternité gratuité également donc on s'appelle Zali Makasi pas maté soki muntu azo futre minerva la bana lo ça dit alingi obonga lui famille bon et c'est Simbake même rencontre et Salema Kimikololeki na population na ye ya Kimbangu awa ezalaki kaka même exercice mire ya lamentation ya bana funa asololaki pena bango na makambo ya ndenge na ndenge boye balisusu ke honorable Florent Lebe Mupia azali candidat na députation nationale na funa pe provincial pour la commune ya Kalamu boyende Nangam nae candidat député ya Lukunga pe ya Kitambo pona provincial mwana mboka Jean-Noël Munyoka a salaki weekend de ki inauguration ya passerelle moko oyo a salaki na moyen na ye kuna na quartier Ngomba kikusa na commune ya Ngaliema Christian Kengebeni Michael Brice Toto bazaki simasima na ye Bobenga ye le bâton de Moïse, allez passo la maito le kadi. Chua! Jean-Noël Munyoka, moko sekaka lukunga etikala na ye. Cadre ya parti Alliance pour un Congo fort. ACF na mokuse, parti cher ya John Banza. Asalaki descente musclée, awa na commune Ngaliema na quartier Ngomba Kikusa. Objectif ezalaki ko inaugurer passerelle moko ya mokwake oyo asalaki na ba moyenne moko propre kasi lokola zalaka moto ya batu nzela bondi melanga iki azalaki ko communier na population sikoyo bozo à côté oyo accueil population réservé la ki ye luye ya kosakana te si malibondeli esalemaki mpona kofongola milulu moko ya bakadre ya ACF azwaki maloba pona kopesa le bâton de Moïse Jean-Noël Munyoka nzela po ye moko apesela sima ya koyebisa bango ke ouvrage oyo etelemi boyelelo eza réponse ya badoléance na bango oyo ekomelaki Jean-Noël Munyoka ye moko tango azwaki maloba lobaki asali passerelle oyo po ayokaki sango ya pasi ya population côté oyo pe ezali quartier sika ye akolela asengaki na bango babatele yango malamu nyonso basali yango se na lokolo ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza lelo kotonga kitoko bisika nyonso boye sima nango coupure ya riban symbolique esalemaki pe dévoilement ya enseigne population ye moko na moko ya bakadre ya parti ACF seke balelisaki lokole en tout cas na esengo mingi na pamboli nzambe takendaki na réunion na pozaki ka na ngai epai ya bamambo tozalaki na bango bazwaki problème bakomisi yango epai ya monsieur Jean Munyoka na ye komona pont et se réaliser en tout cas nzamba pambola papa kende liboso naza na esengo ke papa amata po biso quartier sa nini ebonga tosepelaki mingi penza na papa nde tomonaki ka toyebaki te me tomoni kaka mbala moko pont ebimi bato tozoleka mpe biso tokendaka bavoyage oye na biloko bakitisi yo awa mbala moko ata bana bazobundabunda kokitisa yango na ndako alors tosepeli makasi mpona po papa kende liboso oleka osalela biso ya minene oyo etikali. Bon, d'abord je suis fier de camarade Jean-Noël Munyoka na sengi bino bana ya quartier ouvrage oyo ezali elembo ya bosangisi bobatela yango esengeli koyeba ke mikoleleki Jean-Noël Munyoka azalaki na kanchachi wapi epai ya sololaki na bajeune bana ya bamilitaire oyo bavandaka kuna bokanisi esili Tintin, les amis de Jean-Noël Munyoka ya commune ya Lingwala bango pe basalaki mobange na salongo kaka na impulsion ya ye moko le bâton de Moïse.
Joseph Kikela, président ya ONG OMS Nana, a communiqué week-end et qui na base na ya qui sensori flar toujours dans cadre ya ko redynamiser base na ye. Héritier Mapinde Christian Kangebeni. Meka Okangama, cadre na courant de démocrates rénovateurs, Ceder na Mokuse, Bo Simbake, Azalipe numéro 1, ya ONG Babengi Omes Nana, Azali Kolembate, week-end eleki akitaki na kisen se rifla, et pa wapi, base na ye bayambaki na ndenge akosakanate, ndenge kakabino moko bozali komona, Meka Okangama, Joseph Kinkela, Azalaki ye moko te tout le temps, Azalaki accompagné na ba cadre ya courant de démocrates rénovateurs, Ceder na Mokuse, parti il y a Jean-Lucien Boussa, Mabeke Maswa, Mundele Moindo, Azalaki Lissusu accompagné na quelques cadres, il y a ONG Babengi Omes Nana, Bango Tango Nyonso Bazalaka Pene Pene Naye, Bosimba Kena Maloba Naye, Meka Okangama, Joseph Kinkela, Azalipe candidat na députation provinciale pour la commune ya Kisenso, a Betela ki base Naye Bamasolo, ya ba ingénieur de l'air, Mingi Penza ba élection, a Talisi Bango Keye, Azali candidat, ba numéro P ici Ebimaki pour la candidat la députation provinciale Kalamingite a communiqué et pas y a base naïe message ezalaki capté 5 sur 5 ndenge kaka a mesana ko sala ba mama nyos ba base naïe ba surprise botala binomoko maputa et pesamaki maputa kitoko pe ebele ba mama nyos bazalaki wana bazalaki servi na maputa ya qualité moko supérieure bango nyos présente na masolo bazanga kite ko talisa esengo na bango vis-à-vis à Joseph Kinkela oyo bazali kobenga Meka Okangama Big Vert. Bosimba ke Joseph Kinkela Big Vert Meka Okangama mwana commune ya Kisenso azali kolala te azali kotambola bisika na bisika pona ko communier elongo na base na ye avant akita na Kisenso rifla akendaki nanu kozongisa matondo epai ya Nzambe wana ezalaki mokolo ya dimanche na avant midi na paroisse catholique Saint Thomas oyo ezwami toujours na commune ya Kisenso nyonso wana ezali kotalisa ke Joseph Kinkela Meka Okangama Big Vert atikaka makambo na ye tango nyonso na maboko ya Nzambe. Mwana mboka Victor Bosoku a installé ki week-end eleki ba cadre oyo ba utaki kozala nommé na Fondation Victor Bosoku nyonso elekaki na salle Fakal na Masina Petro Congo. Edi Mbani Michael Bustoto reportage. Azalaki na mboka Malili na Paris kuna spécialement na France wapi pa ya pema kisoko mokete pour azalaka infatigable Victor Bosoku kaka le leader des jeunes bobengaye kuna nde alengelaki kitoko masolo eteli redynamisation ya fondation oyo na kombo na ye nyonso pona kokubisa masolo kitoko à travers ba nouvelle nomination na kati ya structure na ye a été de droit spécialement ya tchangu ndenge bozali komona masolo esalemaki avec impact pe idéologie awa na salle Fakal na commune na Masina mingi pena na quartier Petro Congo mobange na cérémonie pour ayambamaki kitoko surtout qu'azalaka véritable machine d'attraction et de mobilisation. Tout le membre nommé Bazalaki présenté kitoko au cours de la cérémonie Ango. Au total, 3 superviseurs. Emile Chakonjadi, Zeus Matongo Kasavubu, P. Jeannette Paseke, 5 fédéraux adjoints, 5 communaux, P5 communaux adjoints, 5 chefs d'antenne, P5 chefs d'antenne adjoints. Nyonso pona kokubisa masolo, ya social oyo eza mission fondamentale, ya Fondation Victor Bosoku, oyo eza bongo ko s'inscrire na vision chère, pe éclairée. Ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na volé nango ya social, Victor Bosoku ekaka. Salami mikolo ebele, nanu to toucher penza ko redynamiser ba structure na biso. Tosali yango te yango to pensaki ke to banda nano ya kotia ba responsable to pe ba cadre ya Fondation Victor Bosoku na ba district nyonso to bandi na Tchangu bomoni yango moni décision ebimi et puis après Tchangu tozo kene na Funa après Funa toke Lokunga et puis to kosuka na Mont Amba tozo salango partout et puis to kota na ba province partout ça déjà prêt ya kobima to bando bimisako malembe et puis pour la koyeba ke
Fondation Victor Bosoku eza bongo fondation to asbel moko zo sangisa ba association ebele. Objectif nango ezali bongo ko soutenir vision ya mokonzi mboka ekolo Félix Antoine Tshisekedi. L'occasion faisant les larrons, Bosimba que Victor Bosoku a profité qu'une occasion oyo pour na kosa l'installation ya ba cellule de base pe ba association ezala kina no installé te kasi lokola côté mosusu masolo eza kotambola kitoko na politique concernant validation ya tous les 26 candidats na présidentielle na CNIP à travers arrêt ya cour constitutionnelle na tour na ye Victor Bosoku en tout cas atikala ki pamba te apesi mokakoswa pe animi ya solo seni pe na cour constitutionnelle baza penza kosala mosala na bango kitoko na bopotongolo nyonso yango mondi tata mokonzi ekolo bobolo bateke non seni ekomi dépendant la présidence to na juridiction moko songolo non seni azolandela kaka conformité yazolandela conformité so oza conforme alors promesate a retraité dossier no kola ba candidat nyonso tout alors bomonaki ekendaki tina niveau ya ba instance judiciaire na cour constitutionnelle ba tracer pe likambo kateno lakisake même cour constitutionnelle aza indépendant seni na biso pe eza indépendant c'est ça ce qu'on peut retenir comme leçon eratakate e kuma momesano soki asangisi bato atikaka baye bazala mikakatano pamba te tina pesaki lisungi ya kilo epai ya ba oyo bazalaki na ba problème ebele bosimbake ba structure nyonso pe na ba district misusu etikali Victor Bosoku abosani bino te akoya kaka ya état et droit. Centre de formation Yekola Moussala ya Fondation Paul Bindu a procédé qui week-end et qui n'a remis ya ba brevet ya ba lauréat ya session août-octobre 2023 la siège ya Fondation Paul Bindu. Francis Kanzalo Koka reportage. Centre ya formation Yekola Moussala ya Fondation Paul Bindu Moussambali ba livrer qui ba brevet au total plus de 314 mobimba ya bana to bilenge oyo basala ki formation na centre de formation Yekola Moussala ya Fondation Paul Bindu Moussambali oyo ezwami na terre jaune kuna na commune ya Mongafula bosimba ke ambiance ezalaki vraiment total ndenge kaka bozali komwa na bilili nyonso ebandaki na carnaval moko ya kafu balekaki na ba avenue minene ya commune ya Mongafula kino na terre jaune et pa wapi siège ya fondation ezwami pour la première promotion oyo bosimba ke plus de 300 élèves mobimba ba yekola ki na ba filière lokola hôtellerie transformation des produits coupe couture esthétique informatique pe bongo na bongo bosimba ke tango Paul Bindu Moussambali akomaki botela bino moko ndenge ayambamaki esengo ezalaki makasi pambate bana nyonso ya fondation bana nyonso ya centre de formation Yekola Moussala ya Fondation Paul Bindu Moussambali bazali ko yekola ofele ata un franc bazali ko futate depuis district ya Lukunga et Banda et loko ya boyenanu et salemate Paul Bindu Moussambali azwaki maloba pona ko encourager bilenge nyonso oyo bayekoli pe misusu baya lisusu ko yekola na mbala moko babakisaki ba filière lokola auto école mécanique pe bongo na bongo Paul Bindu Moussambali a pesaki à titre symbolique voiture moko et pas ya ba responsable ya auto école a pesaki bango contact pona kolakisa ke filière ya auto école et si et bandi Moussala après wana ba brevet et pesamaki et pas il y a plus de 314 mobimba oyo ba yekoli et sengwezalaki makasi ba parents ba amis pe ba connaissance nyonso bazalaki wana ba yambaki bango na ndenge ya kosakana te brevet oyo nazwi eza musala nga nayebaki yango te nayokolo na ngai awa nayebi kokata nayebi kotonga ngai moko nazwi mesure kende tozo féliciter papa nzamba apambula ye akende liboso. Pour avoir l'amour pour faire ça, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas cet amour, cette volonté de le faire. Mais lui là, il a cette volonté par amour qui nous a donné ça, comme dit la Bible dans Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils pour sauver le monde. Lui aussi, il avait son amour, il nous a donné cette gratuité afin que nous puissions avoir cette connaissance. Donc je dis merci. Nabiso, Paul Bindu Moussambali, na nyonso asali pour Nabiso. Et ça est belé to yaki a to baki l'autre côté, mais grâce na ye, ne to bimine l'autre on a quelque chose na mutu. Pour ça brevet à hôtellerie. Donc merci beaucoup à notre papa puis na fondation nyonso to bengi batu nyonso ba o baza posa royoko la musala baya. Nayaki ana ebaki l'autre côté, je savais seulement comment on fait d'autres choses.
mais à travers ye na ekoli biloko ebele o je suis aussi capable ya kokende pe ko défendre brevet o naza nango nyonso ya ofele na ekoli ya ofele biloko ebele nazo inviter bato ebele baninga nanga nyonso o bazangi eloko kosala baya na fondation na centre de formation Paul Bindu Musambali ECP oye. En tout cas critère soko zaka congolais oza congolais mwana mboka oye awa ko s'enregistrer yo moko ebi filière nini ozingi kotanga to koyamba yo pe okolanda mateya na yo na ofele nyonso kopesa tali kutamoko. Bosimba ke centre de formation yekola mosala ya fondation Paul Bindu Musambali ezwami na komini ya Mongafula epai wapi bazali ko benga bilenge nyonso baya ko yekola ya ofele okofuta ata infanté cadeau signé Paul Bindu Musambali oyo azali candidat na députation nationale pour na district ya Lukunga pe provincial pour na komini ya Mongafula. Noela Tampo azali candidate na députation provinciale pour na commune na Kalamu a organisé qui dimanche 5 novembre combat ya judo entre club Imo Congo na club Kano de 7 ya Kauka na cadre loisir pe ko conscientiser bango pour na ko vivre kimia pe bazala lisanga na ba quartier misusu. Stéphane Skande Nadina Sona France Kanza Lokoka. Maman ayamba kitoko na milieu ya basportif ya judo na quartier Imo Congo ye nani Noela Tampo candidate na députation provinciale ya commune ya Kalamu mwana ya yolo ya Tongo ba club mibale kakande bazalaki nanu sélectionné to moni bongo club Imo Congo contre club Kano de 7 ya Kauka ezalaki vraiment na cadre ya loisir na but ya ko conscientiser bango pambate lelo soki botali na ba quartier ebele ba jeune ba koma na barando oyo emema en moko ya makasi oyo ezali nanu ko persister talatina ya présence ya mama Peggy Chiswaka oyo Noela Tampo azali ko benga bongo coach mama Peggy Chiswaka azali pe candidate na funa bango nyonso na compte ya AFDC ya président Bahati Lukwebo abeta kisete pona ko expliquer bit ya sport kuna atalisa kindenge sport esungaka sport ebikisaka babokono ya ndenge na ndenge kasi esengeli kosala yango kasinde na mobulu te bitumba elekaki kitoko kaka ndenge bozali komona na bilili club Kano de 7 nde ba remportaki victoire koleka Imo Congo ezalaki esengo mingi pona kandidati ya Kalamu oyo azanga kite kotalisa bango basali ya kitoko ya gymnase oyo chef de l'état asaleli jeunesse alobaki na bango akozala sima na bango pona soutien. Donc lelo tozalaki na activité ya sport ya judo oyo salaki ke to organizaki yango pona ba jeune parce que comme la makambo oyo chef de l'état sali na Congo en tout cas elamusi biso parce que sport est comme le quoi économique alors de yango tozwaki likanisi lelo pourquoi pas ko sala yango nde tozwaki to sala judo mais à part judo tozwaki na activité mususu pe ya ko sala ba foot ezali basket ezali donc to kotala yango au moment opportun to yebande nini ya ko s'organiser nyonso tozo sala ezaka pona kolamusa ba jeune pona batika kikuluna pona ko éviter pe to ya chômage eleki. Potopota malonga pona bala na bino eza Protivap yope mukolo okoki na okomela yango. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Bouzala Kwarme Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap
babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko nchato makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro lola ndelo yembo ya boye yembami Famille Mangala, Yvon Mangala, Colette Ntumba Mubikai, journaliste et présentatrice ya l'émission na 10e télévision, bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baebani na bango nyonso, liwa ya mwasi, mama pendeko na bango, Antoinette Lufulwabo Mubengan, oyo akufaki mokolo ya lundi 6 novembre 2023 na clinique Ngaliema. En attendant programme Matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Bolongo numéro 183 na commune ya Lingwala. Référence Pain Victoire. Tika été communiqué oyo ekomela baibanso baibaka Mama Antoinette Lufulwabo Mubenga. Bozaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pour le peuple. Merci Nabino na fidélité confiance vous allez continuer kozala na journal ya peuple pour le peuple. Ce qui vous sepelaki na journal ça merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra héritier Mapinde Mingulungu a supervisé qui journal au montage ici même que Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi coordination Stéphane Skandinga Nabino topusana rendez-vous ko les allez au revoir. C'est aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala